surtout bino ba comédienne ndo yokaka ko te Gusta La Rosa pe azaka makangu ya pululu ndeka iloba maka surtout bino ba comédienne ote omoni yo so Gusta bimana Fararo Gusta bimana Tito Gusta bimana na sai to yokaka ndeke tambola kaka surtout dans la mola mwasi kitoko boye et puis na milia ba ya artiste oyoka ne basango tambola tala makamde zobima moko ba kusela La Rosa makamte ndeni ya bimana pulu so na bimana yetali bino na nini asa star pulu andola tabia eza nini kisasa na bimana pulu letali mutute ya eza ba accident yaka akufi. Merci beaucoup. C'est déjà votre émission qui commence, News des Kin, avec moi Betty Massengou, la journaliste internationale et professionnelle, la femme du patron. Je suis là pour vous servir. Merci en tout cas pour la confiance renouvelée à cette émission. Surtout merci pour vos soutiens, vos prières. Ça me va vraiment droit au cœur, bien que la santé n'est pas vraiment si bonne, mais je suis là pour vous servir. Donc je suis un peu enrhumée, donc j'ai la toux, mais comme je vous dis tantôt, vous servir c'est mon devoir, c'est votre droit et vos devoirs sont mes ordres. Je suis là en tout cas pour vous servir. Mon boulot, nakosa la yango mon boulot, na sepelaka na yango mama tolinga mosala. Voilà 2019 tolinga musala pour yango ndeza tata yango za mama. Abonnez-vous sur Libanga TV et Canal Future One. En tout cas, je suis avec Gusta La Rosa Mama Zwaka. Donc to beta mama solo par rapport ya liwa ya artiste comédien Pouloulou déjà ce jeudi 9 janvier Cornae Kobima et kozala na espace Vélodrome na Kitambo et puis kundae le 10 aux vendredi. Mais Gusta azape actrice on a bien araé yazanae donc complet artiste avec A majuscule. So oye kota émission rozoye, oye kota musique rozoye, oye kota souki rozoye, oye kota théâtre rozoye, n'est-ce pas l'ingénieur Dave Moubama, papa na Joyce Daveline. Donc de gros bisous à la joie Amado Pichuna, l'hymne national Nakata à Paris, et je pense aussi à ma maman chérie, maman Kati Bakissa. Gusta La Rosa, bonjour, bonne année d'abord. Bonne année, merci. Donc 2020, au pénin déjà 2020, il y a ma cam. Donc vite s'agit vraiment comme mon aïe, maman Betty Massengou. Oui, Mada. Tara présence, donc il a belé, moi c'est propre. Na sepeli comme mon vraiment, il a le quoi maman. Ozalwa maman donc olimba ba noti netinga moi nous La Rosa moi nous lingami. Et en tout cas
la CP Makasi Gusta la Rose atalaka 2019 nzamba bateli biso to koti 2020 to ana kondima vraiment nangolo nzambe to aussi sango pe lisusu kitoko makasi ndengeni d'abord musala bafano balingaka Gusta la Rose moi ça pembe mama zwaka baza ebele o bakotelo ba diabo balingi ba senti ba déstabiliser Gusta la Rose mais nzamba confondant ba poza musala na yo za star donc c'est toujours comme ça aux na bateau balingaka yo za pe na bateau pe balingaka te même biso ba betima c'est mais tout ça a toujours fort ba o balinga biso te balinga biso kaka donc c'est comme ça alors musala iso tambola ndengeni musala tambola ngo bien ma betu ebike ngana linga musala tambo binga la Rose faut présenter mission nazala wana nazara présente nalanda banguna na ngaiti jamais na kolanda bango poso nalandi banguna na obebisa musala ton carrière ekita bangwana randi ba oseka ngai donc 2020 ezala vraiment ya bien na biso ba chaîne na biso progresser ba s'abonner belé et lo biso tozana ngo posa yango wana oui en tout cas na sepeli mais tout le monde ma solo itali makambo ya artiste comédien na biso Pululu wa ototika biso ezaki le 23 décembre na 3h du matin suite d'une crise cardiaque artiste a piqué ka crise ba kene hôpital ba kufi liwana e bato balobi moi trop tant oyokaki d'abord sangwana oza pe comédienne oyebi pe Pululu et ça là qui on ndengeni en tout cas mes condoléances na famille na inane et ça la passe tisikoyo liwa Pululu ele kila mutu nyonso Pululu pardon Pululu kufi brisque Pululu tiki mambwe faki sala ba film na sali donc et sali vraiment passe na bisio ti na famille Pululu donc ba ondi makati tinda zana mort wana donc douleur vraiment azaki acteur moko ayebaki ko jouer suko jouer amila takapina chama mboneti solo Pululu kufi lekila batu il paraît akufaki donc ka brisque boye azaki kutuna mwana babi mwana banda ko bela pembe na ye donc ya vandi a cheki sopeli boko likola mwana moi c'était un waye kutoso bisaye abi yula libwendi ni ula li mwana bouger boye Pululu brusquement akufi donc ele kilanga mabeti vraiment noye bati ne bati en tout cas elekeli batu sango oyo mais na liwa na bato aloyi mo makamwa trop mosusu akenda ko simba kisi ba retour mosusu te eza ba souci vie ezo simba lisusu te mais au monaka ou yoka moto so akufi bato bakomo ba n'importe quoi et surtout bino ba comédienne ndo yoka kote Gusta la Rose pe azaka makangu ya Pululu ndeka iloba maka surtout bino ba comédienne ote omoni yo so Gusta bimana Fararo Gusta bimana Tito Gusta bimana na sai to yoka ndeke tambola kaka surtout ta ba molaka mosi kitoko boye et puis na milia ba ya artiste oyoka ndeba sango tambola. C'est vrai ça. Donc naiviti. Pour le peso doche blaga par exemple mbali kitoko pour la ndorolata présence naibwe pour le artiste au mona ke o artiste. Gusta bimana pour Gusta bimana yete ya vinanga. Donc naibiti to kindi wapi basi sio batu balinga kolo bebele. Pour les agisoga lati avandi pena donc oye mission zo présenter mission bité artiste avandi wana surtout yo po okufa no mibala bongo mibala abo alata kafa tarobeka Gusta la Rose za pito keboye do apandi peteke donc mobali tongo poussa na pemi la Rose faut en mobali o la ta bien sur la parfum bien wana mikie na yo po likambo mani yo ebika vitesse à jeter makam ndeto kende la mabeti donc ebele balobi ya Gusta bimaki na Pululu Gusta sala eboye etali binote azai mobali kitoko etali binote donc boloba bokosa boloba vérité ya bino mo kande boyeba na sens wana na ebiti ebimba Pululu na ebike bat bakolela ya grave mabeti bulupe surtout kota ba chéri ko ba bié pa linga pe ba chéri moi trop au monaka comédien no kundu so modèle ba komo telema de ko swana déjà c'est que ba wana déjà ba ebani Gusta la Rose yo banga ngote
Linda Liket. Madame la tourne. Système à Linda Liket. Toi kende wapi. Pululu azaye mobali moko. Soit bengi mwasi oboyati. Wapi na semblak. Bengi mwasi pena boye. Moi ça t'a les ans sa Pululu oboyati. Mais ce que c'est déguisé à la si le gars qui zengi wala cheli boko nenda chaka ma beti ndenga c'est déguisé à che makala ne longi oye bateki wala Pululu azaki sisi tournage tant aussi ça lati asokola lati obungi Pululu obungi il paraît Pululu atiki 12 bana ana kutu atiki 12 wana eza mokie na misuku tu ba kontete kisasa et a passé tout monde a koufi et maintenant ça l'émission na master na esa monteur à le bi Pululu atiki bana 7 ba maman différent quand des alaka botaki na basi mosusu mais moi si azana ina maboko nde je crois ba otobota bana mi balé si je me trompe pas o auto kufa na maboko na bon ngapi na yo kabongo mais mosu babi Pululu eza retour nde asala ki soki pe baninga mabe retour ane zongi basipso mosusu ezoyeke Pululu ndenge aza wana batiaki ye nano alors c'est la nani poison vie de loin est-ce que ça est solo bon misu baloba babi eza retour à vie de loin asala famille à vie de loin kende ekotalisa tala makambo nde ezobima moko bakosela la rose makambo te nde nini abima na Pululu so na bima na ye tali bino na nini as a star Pululu andola ta bien eza nini kisasa na bima na Pululu etali mutu te eza ba accident yaka akufi donc boyebi te mutu akufi mwasi na ye mutu akoyeba mama bani na ndaku ye mutu akoyeba Pululu akufi pourquoi maladi nini elaki Pululu po mwasi ayebaka mwasi na ndaku nde ezalaki wana bazalaki deja ini bakomi mutu moko soki pa kufi na boye jamais okoloba ayi azwi micro aleki na émission aloba asala bobo non aza na sous émotion ne mobali na kufi aondima te basusi wana elati donc tolela vraiment Pululu tolela ye azalaki vraiment artiste moko o asekisa bato ma beti natala moi théâtre ne mokie mo boye o ba lakisaki extrait na lola sikoyo baye basala jugement Pululu aye wana tuna ngai garde ya Jésus Christ ezali na lipomba Pululu aye batuni babi yo osala mabe mingi na mokili na ebiso Pululu asekisa bato pomba yesabi okeba so lingo kota lola finanga mwa miki nebisi so botali théâtre wada donc Pululu aye bojouer vraiment en tout cas ils a parmi peu bon souvenir au regarder un artiste on a biso Pululu atiki biso oui azaki non bien azaki moto mo pina so leleli pe vie na mikieti afungwami ya linga na ambiance Pululu aza alingaki ambiance makasi yeso aza na mbongo na ye donc apanzaka na ye asobi bière ameli donc eza ndenge na ye alors ba mauvais souvenir ezaka ke soka siliki azwa nde décision voilà surtout ça ko silika bo masa ne ba ndo silika fort ando silika fort même na banzonzing bando yo kanate ya mo pe ba pesaka pe suspension na nzonzing tant mona tamo bo Pululu pe na obima pete na nzonzing siko misupe bando ba minene na ye abando silika pe mo ba benge tournage modéro ko benga ebwe tournage po ba bitanga akufi ezaki appel pe modéro pe kotaki ba benga ki ekutu babi Pululu yo fo ya nini tournage avant ko ya ba retard te sopendeni tant modéro pe sopa kataki ndele ba minutes pe mo belé après Pululu yaki okata moto Pululu azala bon soit une décision siliki ando bude batunios ya ndenge na ye voilà mais amlinga musala en tout cas merci beaucoup. Je pense la joie Amadou Pichouna l'hymne national maman sociale a na kata
Paris na France bazwa nyonso na tiki ba yo feli me batiki na kaka mama sociale la joie Amado Pichuna moto simba ka fondation Betty Masengu moto simba ka vraiment musala Betty Masengu en tout cas de gros bisous fozala ka ko mela. Je pense aussi à maman Cathy Bakis, à ma maman chérie, de gros bisous à John Lubila l'exceptionnel depuis les États-Unis, à Serge Julie Bindele solo là au micro là ici ma solo na kata Suisse. Donc musala tambola raboete quoi. Musala bongara soutien ça la bien makasi. Champion Kayembe na kata Kenya, voilà. Mais ils ont les locaux moko prince, roi prince na kata London, un roi prince foyeba pour y karata la alinga vraiment musala Betty Masengu sala mingi roi prince na kata London aoloba mingi Gusta la Rosa ndeka bato alobaka moi trop par rapport à bino ba comédienne que bozaka ba moins sérieuse bobimaka ba président la bino et tout mais eza eloko mususu Gusta la Rosa ba bio posala un peu moi minene comme on a Gusta Boudara Irsi Pechanga Gusta Boudara Gabriel Gusta Boudara ba sœur na bino wana o mo bokenda kokutana même ba master na yo o bozana bango pe même génération ils a rapona nini donc na banga elo tina Augusta la Rosa donc tant ba benga capitaine de l'équipe esprit ebelé naza artiste na star c'est ça voilà ba bon souvenir nini ozana o ya artiste Pululu pour mutunyo so na ba bon souvenir na ezani ba bon souvenir na azaki souvent depuis na Pululu ti o katana na osika suzena ba stress mobwe o utena ngo ndaku tango ye pulo peso sengo pesa ki soki na mbongo aza mutu mwa linga ambiance a sombela bino masanga bo meli bolie vraiment yazaki bongo mona pena ba mbongo ne pe akei na ta point noir ke sa ambiance kuna pulo vraiment zaki bongo ayebe po vana bato do alinge musala alinge kala ko tusa suka azo sala musala na ye te o bapina non moto vi na ye e bonga pona musane o c'est ça ba souvenir ni ngwana o ba mauvais souvenir po wana pezanga raté ba mauvais souvenir donc azaki soit siliki abande ko bouder surtout ça ouais silika abando silika fort abando silika pia soit siliki yonani o bouder ata bo bengi na nzonzini so za ina kanda mutu mona nzonzini kuna o mwa po ya pete boko bengi pe tournage bakangi téléphone pour azai bongo zaki na kanda mo boué c'est ça donc ba rando soka bia cha rando donc faut ba yebse pour l'outil ka bo pesi conseil pour tika pesa likambo mais ayo karape vous comprendre azaki bon pour mutu azanga mabiti c'est ça en tout cas merci beaucoup hein mais poto kabwana lilo asuka corps réseau bima déjà jeudi le 9 bon kundaye vendredi ils en avaient le drum na kitambo olobini na ba artiste comédien surtout na ba comédienne p hein ba actrice mususu balela pululu ndenge ni famille na ye et puis to mona ka mutu soka kufi famille ye ba camarades ba ye mais jour kaka ba ke kunda ba kei pe libela ba oya sukota la moi cité ba oya sota la banate en tout cas moi lilo banane pour na bango avant to kabwana. Oui, lilo besaka ke jour pour l'obima. Donc tous là vraiment na bolingo to ya matanga pululu to lela vraiment malamu et ça la bien zamba pambola biso. C'est ça. Donc faut kabula mawana bato. Famille bozaka mitima malamu na mwasi pululu famille mobali. Bozala bien. Donc bolindisa mwasi ba conseil pe belé et puis bato bazali na mwa ba mbongo ba kotikila mwasi. Ezala vraiment bongo nebike et ça la bien makasi inde mobulu pour vivre pour nous pas linga ba chéri moi trop le croise a pe bogar ba chéri ba ndo kufele pe bango moko au mona mususu ya kanga mi comédienne moko bo akia benda ni pembeni biloko ala to mona au moi trop le bataka ba artiste ou la suka ba bunda ba sala boy bambanda bakutani na batanga bambanda bokuta matanga bo 600 ngozi pour la Rosa pa ya ndenge da yo lela pululu bo wela nini ngapo premier azali et sopande bino botika ndi mambo wana bo lela pululu mambo esili na kimia
Au comprendre ezalaka mobali tango akufaka nde bayebaka grand prêtre mère nani kilinda likesili osili sango donc beauté on peut se demander numéro de téléphone parce que nous sommes arrivés déjà à la fin. Bambote belé vraiment na ribe mobala mbinga mobala zanga lisumu mobala ebolata pardon wa mystique na lela bino tellement ya trop bana poto olishma kwa kanyama na murana dessin animé ni mort jamais donc na lingi bino tellement ya trop Fabrice Fabolo numéro na ngai ezaka ya RT la kalawana donc plus 243 99 35 22 707 plus 243 99 35 et pardon plus 243 99 25 plus 243 35 22 707 c'est ça. Voilà. Numéro Yangouana. En tout cas, merci beaucoup. Hein. C'était la Gusta la Rosa Maman Zwaka. Donc, moi, ça paie, mais moi, ça zanga l'isumu. Numéro na ya pesi. Si vous avez bien tata numéro na nga, so bengi nga to komenga na WhatsApp. Donc, tu nous numéro à Gusta la Rosa. Donc, merci à l'ingénieur Dave Mobama, le papa de Joyce Davlin. Merci aussi à la joie Amado Pichou na l'hymne national. Merci à ma maman chérie, maman Kati Bakissa. Merci aussi à celui qu'on appelle le roi prince depuis London. Merci à vous. John Lubila l'exceptionnel depuis les États-Unis. Serge Julie Bindele, Bougé, donc ma solo au Salabia, ma casse, la fondation Betty Masengu. Ils aussi vraiment bas soutien belé. Et je pense aussi à Champion Kaimena Kenya Blaise Kava. Merci beaucoup à vous tous. Bonne année. On se retrouve déjà à la prochaine. En tout cas, je vous aime beaucoup. Abonnez-vous sur Libanga TV et Canal Future One. Merci de gros coucou à vous tous. Bye. Bye. Ciao.